Mari Comorena, Mari Comorena, Mari Comorena, Africa. Mari Comorena, Mari Comorena, Mari Comorena, Africa. Yakwa, yakwa, weja wachama. Voilà, bande on a beaucoup de parce qu'on a annoncé quelque chose dans la salle tout à l'heure. On a vraiment beaucoup de ébélé. Parce que dans la kanda, dans la kanda boité, dans la kanda makasi, dans la kanda. Dans la kanda lelo, émission à lelo, titre nango na eko papa. Na eko papa, seko papa. Yango na lingi batte belé bazala na bakota parce que na eko papa. Je crois que dans les réseaux sociaux, surtout, tous ont remarqué, tous ont remarqué, annonce il y a décès à Ndekonabiso, Tambwetich. Tambwetich, on va bien le patriarche. Ce que Kanda Nangezani, Kanda Nangezelo Moko, Naeko Papa Nabilo, on mi balé dans le sala tout à l'heure. Et puis dans le sala, on a Kanda Makasi. Pour na sala Kanda. Le long, na yema kamba bolingoti, na yema kamba silike la batu. Et puis, nous avons dit que nous avons dit nous avons kanda lelo mutufa kangangai. Même sur tension ko mata e mata. Bo zelanga lelo na ba euro ka na yebisaka bino wana. Nous avons bimba siko soit de 19h 20h. Nous avons bande émission wana. Tambwetich. Azali chantre chrétien ya Vox Day. Lelo ba église na biso nyonso tout. Bansembo to antonaka eza ba papa kabachi batu wana nyoso tu ba Tambwetich bango nde batu bazali batu oyo ba canalisaki pe ba arrangeaki ba chanson wana populaire pour que lelo batu nyoso tu ba bengi ba chantre chrétien ya lelo babanda koyemba ngo. Mais quel constat na sali na zako ya lelo? Constat na sali ke ba artiste na bino wana nyoso to bukumisaka oyo bo pesaka bango succès ya musique chrétienne ata bazamuke o bazako lobela makambo Tambwetich bazamuke yango na tuni pour na kolela mutu na Congo il faut zalaka na succès
N'habite ceux qui vont aller dans Facebook, il y a Bobenga dans papa Patrice Ngoyi Moussoko. Il y a Mutazali Mokonzi, il y a un musicien chrétien. Basa au monde a été que Tamboti Chakoufi. Basa au monde a été que Tamboti Chakoufi. Ba artiste na bino wana nyonso tout. Nazo ya kotanga kombo na bango. Na pesi bango ultimatum. Nani Raja Kula Kufi akufa ki lobi hao. Ba musicien nyonso tout ya mokili bakanisi ke Raja Kula za mutu munene yemta sala ba dance na biso. Mais bino basali na nzambe botera batu nini. Botera batu nini. Na bino ba pasteur ya minene bazotala bino ba millions de vues. Na l'église na bino ba nzembo wana ba yemba kango. Bino mbosala yango. Na l'église na bino. Attends le fils ta communication que non, le corps du Christ, te perdre mutu munene boy. Rien. Pourquoi? Parce que Tambetit a sa okufa na succès. Mais ce qui na époque ya ba bari misamu ba kufi na ba ale moloto. Mais boye ko bimisa ba bilongi la bino, je crois que boya ka rolela mawate. Boya ka rolela mawate. Boya ka ndeko luka ko yeba na bino na ba matanga ya minene. Mais boye ba ke mutu akufi za matanga ya minene. Baza batu oyo ba bondi pour la musique chrétienne o lelo bo vimbi na ngoma matama, beaucoup ko soma na ngoma Mercedes bango ba soufa. Banzembu na bango tongo midi poka bosa ko yemba. Et puis, na ba Facebook na bino ata mutu moko te azwa achata et tout bani. Na ko mona na nyache nazo eloko nazo sala sikoyo. Boye bisa ba chanteur chrétien wana nyonso tout. Na lingina mona na ba Facebook na bango déjà ba banda kocha eloko wana. So ba tia ngote lelo nazo ya olakisa. Tous les chanteurs chrétiens o ache eloko wana te. Mais azali chanteur chrétien, il y a munene reconnu na ba vie lutumba, j'ai des images na olakisa bino. Mutu moko te, silence radio. Papa Patrice Ngoyi Moussoko. Oza wapi? To boy te ke Tamboti chi moko azala iko take koloba. Mais boza wapi? Bola kisa mutema malamu ba musicien ya mokili basala makambo boza ko sala te. Ba musicien mokili basala makambo boza ko sala te. Nazo ya dans quelques minutes. Nazo ke notala na ba page Facebook na bango niveau na ko niata pe na ko papa. Papa ale moloto akosa. Niveau na ko niata pe na ko papa. Papa ale moloto akosa. Na ena ko tanga ba kombo na bino te mena poko na zo tanga ba kombo ya ba centre chrétien wana na koluka ba nzembu ya ba Vox Day obo sibo yemba to ya batu wana kala obo sibo balola pe bo lela yango ba mbongo na ko yana loba bufani nie lokola ngungiku lokola furuni mutu akufi bufani nie lokola furuni mutu akufi nzoka nde Tambotich batoyo ba arrangeaka ba nzembo nyonso bokoma obeta na ba église na bino lokuta wana ya koliaka batu ba mbongo bofani nie. Mutu baza ko bouger kuna mais bino tout bofani nie na l'église a sikoyo bozo sala ba succès na ba français belé wana banzembo ya batu wana beta na kata ba église na bino te boza na bolingo te lelo na ozela bino na kati parce que nazo kende so kotanga ba Facebook na bango moko na ko panza moko et na ko senga na peuple de Dieu muto to ko mona ede na caractère o ayaka ka matanga po nani musicien za na succès mboka te mboka o iza mboka nini. Boya kaka na matanga soki matanga za succès. Déjà tout le monde a dit on a makambo papa bolo. Ça c'est quel pays? Donc mboka na il faut kufa na succès. Mais ce qu'on s'occupe de talent pe silinga ina fandi la ndako na ko fanda te. Bon reconnaître ngai pourquoi na ba encyclopédie ya mindele balobaka ke qui a vu la lune le premier batangi kombo na ye, qui a fabriqué boy batangi kombo na ye, quel est le créateur de boy batangi kombo na ye. Batona bazalaka nécessairement na bambongo te. Batuana bazalaka nécessairement na bambongo te.
bolingaka mutu kaka so aza na succès. Na papa ale moloto boye belé po azaki na succès. Donc na tamboti chiboya te. Na sœur Marie Misamu po azalaka na succès. Na tamboti chiboya te bokoloba te. Frère Patrice okoloba te hein. Okoloba te. Moïse Mbi okoloba te hein. Bose belé wana. Na soki mutu na tangi kombo eke asa chaki alimbisanga menga moko na kei. Na kati nazo zonga dans 30 minutes to 1 heure. Nazo zonga pour tout tala makambo wana na okenda ba Facebook na bango nyoso na kotala. Comme ça to bimisa moko na poisa. Mutema mabe. Bozala bolingo te. Et ça linga passe na vani na mbetu. Na ngamo okutu na centre chrétien te nazo sala ba hommage. Bino mo vandi na bino bo nganzami. Azara nesu na succès te to kolobela insulté. Mboka na bolinga nini? Mutu akufa na succès pour bossa ele mozolé. Hein? Mutu akufa na succès. Siko succès ngonini? Ba olingi bilini soki mutu asila succès. Asa la sex step pour kaka zalaka. Asa la sex step pour kaka zalaka. Incroyable. Corps du Christ. Il faut total maram na bino boza na misala mabe. Boza vraiment na misala mabe. Et ça l'a raté? Et ça l'a raté? J'en appelle au président, il y a un musicien chrétien, Yaya Nangaï, Patrice Ngoy Moussoko. En tout cas, il faut bosser à quelque chose. Mais il faut bosser à quelque chose. C'est quoi ça? Bolingoni, bolingo la sabato. Beaucoup de basta, patron, nini, et tout, qui paraté. Musicien, quand on qui bazo la sabino exemple. Rajakula, Leli avec honneur. C'est Rajakula, Yoka Nagalissus. Mais les musiciens, il y a mon qui va reconnaître que Badas va bien à Jakula. Hein? Si vous voulez reconnaître que le roi va tambotich et tout badini, Azana, Koufi Azalina, na morgue et tout badini, non, vous vendez na bino, na ba page na bino, Moussa na bino et tout. Moussa bino, yemba banzemba ba Fox Day, na banzemba batwakala. Bo bandela, banzemba ngo boyebi banai ba arrangeango. N'importe quoi. À tout à l'heure. Na keyi na ba Facebook na bino natala. Bon, on a l'habitude à papa binoter le long, papa. Bon, c'est là, dans une heure, dans un son avec des preuves à la fuite. Tout ça, il est hommage, et puis, nous avons autant à combo ya batouana, nous avons tout à rouler la batouka pour avoir un succès. Pour profiter de la bibembe ya batou. Donc, ceux qui m'ont koufi à ça, un succès, t'as koufi à ça, un succès, t'es bovandi mien. Et vous oubliez, c'est que ces gens-là ont fait pour cette musique-là, bah, souffrant. Mais nous, on banda kout. Botongi banda ko bonini ma série na bango musique chrétienne ezaka na bonga boyete hein boza ba numéro 1 bandela banzemo na bango na église na bino bobeta rango. À tout à l'heure mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'est coup de gueule na sala yango pona ba chantre chrétien wana nyostu bokende na lingi mutu moko atindela na ba information bokende na ba Facebook na bango botala oya chakina oya chakite s'il vous plaît likambo il faut to comme ça likambo nene mboko na biso faut ba reconnaître makambo ba reconnaître batu mususu hein. Ceux qui m'ont confié la succès, c'est Bosundoli. Oh, Mbokani. Bon, on va reconnaître ma valeur à battuter pourquoi. C'est quoi, ma biso, oh, tant sous moi, succès diminue. Là, ça n'a pas sex step pour nous à la carte de succès, pour mon colonel Rosalate, mon kundanga avec honneur. Ceux qui peut inspiration, ça n'a pas reçu. Mon tako qui peut au paiement, mais tout ça aura toujours, reconnaître. Oh, Mbokani. Si vous avez président Mobutu qui fait ça succès, vous avez sous son mausolée. Si vous avez fait succès, vous avez au mausolée. Oh, Mbogani. Mboga va reconnaître à Batouté, c'est quoi ça? À tout à l'heure. À tout à l'heure, je reviens. N'a pas prévenir surtout pour que tout ça l'émission na tamboti. Tu vois, bisaba. Chantre chrétien, on a nyo surtout. Oyo, an, toko yoka, si yemba banzembo kala wana ba tamboti, tu vas ver. Na so utanga ba combo ya moko, ba saliria, ba vandi, na ba ndaku, na ba ngona ba kiti, ba so salarié. Ma Facebook na bangwana ne fils que repère cette information que mutumune na koufi rien na cité ba kombo na bino moko peut-être au sein na ba enfant de Dieu batala na ba kana bino ciao et à tout à l'heure.